ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. N'écoutez, na ba nani. Ba yanke wa IDPS au basaki ambri lobby na parlement. N'écoutez so ba comprenant comme Fachi Aliana Joseph. On ne peut pas nous prendre en otage. Côté n'embotama bango va éviter. Oui, on s'est accopé à deux personnes pour une boucle en otage. FCC a comme au bine la biso na zolo, c'est-à-dire Cop Nini, Fachi na Kabila Babetaki. Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout aux Anabissou à travers ABC One, la chaîne numéro 1 et même la cabine toujours information. Quand on a na flash, on a debi, dengue Jean Goubal azolela à propos invalidation nae kuna na Assemblée nationale tokobali sous likambo etali Jean Lucien Boussa dengue ba invalidé pe ba membre ya parti nae tokobali sous likambo diamant on de la mère mende a détourna qui ticket kimia erenie kande tolobaka toye toujours na cadre émission nous analysons ensemble koloba pe tokotika te toujours comme ba idée pour na tina koyeba ndenge nini mboka ezo tambola na yango nde bouti kolanda tout à l'heure na ba flash to na debi émission na biso ndeko Jean Goubal azo réclamé pe azo avoué ba vérité ou ezoleka à la tête de la présidence de la République ba onyoso bazo reconnaître que ndeko Félix Tshisekedi aza corrompu pe azali ko sécuriser mutu oyo azo pesa mbutu awa na mboka ya Congo. En tout cas, bolanda éléments au bolanda qui ont déjà flash. En tout cas, je vous invite à Kolanda et tozonga poto analyser ensemble. C'est parti. Parce qu'on ne peut pas trimballer tout un peuple dans un contrat de deux individus. Écoutez, na nani. Ba yanke wa IDPS au basaki ambri lobby na parlement. N'écoutez so ba comprenant comme Fachi Aliana Joseph. On ne peut pas nous prendre en otage. Côté n'embotama bango va éviter. Oui, on s'est accopé à deux personnes pour une boucle en otage. FCC a comme au bine la biso na zolo, c'est-à-dire Cop Nini, Fachi na Kabila Babetaki. Ba yeb sabso carte. Mbogo za biso ya bango dete. Ba yeb sabso Cop Nini Babetaki. Lettre oui ba cop. To yeba so to garder bango mbale. So to benga na bango mbale. On a un chanteur, hein? C'est-à-dire que Nazo Kena Okuma Banzembu, Bino peut faire de mais c'est un trône Banzembu qui a talak. On vous sensibilise, c'est la pensée qui doit faire la première révolution, c'est la pensée. Je chante pour éveiller la conscience de mon peuple. Je ne chante pas pour m'adresser aux reins, aux loquettes. Vous avez la musique à loquette tellement belé yango du cerveau et qui tire cerveau na loquette. Yanga bagomo boum na biso tout kebere na mutumako. Un individu qui a mon biso tout ba kebere boy. Ah ya wana sanga fo. Azambe. Ya na bito tika ba osute bino ndetse ko fo bola muka. Ponga zanga na ya bola muka banaka. Ngubal ba pe ba olo ba on dirait yo pe ozape ka ramta FCC mais. Na goza na FCC pe tikolo ba bongo FCC. Na côté là on a. Kabila batu batinda kiawa ba Rwanda. Soki mboka loko Rwanda ezo atakaka biso na sima bato bazana biso babenga ngo haute trahison. Bato baza ko accompagner ye na haute trahison de FCC. Dako trahir le Congo te. Je ne peux pas trahir le Congo. Mais Jean Goubal na FCC pona sani. De toutes les façons FCC moto akanisaka te makanise utana kingakati. On ne pense qu'à Kingakati. Bato nozo y pense par procuration, c'est-à-dire à Kanisari Bango, à Pessi Bango. Dans FCC, on ne pense pas. Kunaba a pensée unique. Une pensée unique et unique. Ma union sur les osama et là qui s'appelle que Joseph Kabila Zubiso pena ba keberenaye na niveau sanate. Joseph Kabila Zu congolais kebere na sansa sanate. Kebere yuma. Yuma sko ya moi doza likolo. Kasi ba mona ngoti. Monango bango ba maillon fort ya wapi ya koteni. Un petit pays le quoi Rwanda ko beta so ba maillon fort ba ke beta Rwanda. C'est le Rwanda qui nous dirige. C'est-à-dire peut-être que ba invalider les biso na Rwanda. Tant que vous ne comprendrez pas que FCC va jouer jeu à Rwanda, c'est-à-dire comment on va bien la haute trahison. Les gens qui vendent leur pays
à un autre pays. Ces gens-là jouent le jeu de la haute trahison. C'est-à-dire que la haute trahison, ils ont une peine. Ils ont une peine capitale. Normalement, FCC Mobimba. Parce qu'il y a la peine, parce qu'il y a la sanction, il y a peuple. Voilà, merci fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Naïbi que vous êtes belé. Bolandarati na Lubumbashi, ti partout na Kinshasa. Bo tu kolanda ba propos. Il y a honorable Jean Goubal par rapport à une validation naïe. Boyo kibinomoko tochema ina munokote. Parce que bison stoyeba ki toloba ki en de le départ avant ma comme soya que ezala ba corps moko ils a signé entre Kabila na Félix Tshisekedi mais batewele ba boya ki yango bala ki sa ba preuve ya makambo yango mais tala lelo ndenge ko bima na miso ba nyonso koloba lolenge kani ba membre FCC bazali ko corrompre ba juge toyeba ki ke bison nyonso ndenge ni ba invalida ki ba ndeko oyo ya opposition 33 membres ya opposition à la muka bazaki déjà invalidé na yango ba interpella qui président ya cour ya oyo atala mambu ya CENI alobi que ça ba erreur technique jusque là zo continue confirmer que ezaki ba erreur technique parce que ba seuil ya batumsi ko kakité voilà ndenge président de la République alobi que ba osala audience wana public ba nso ko talango eloko ni ezo la kisabiso que audience wana que za la public eza ya solo parce que toyebi biso so que signal ba ki mutu moko tazana ba preuve complet koleka yemoko mais yemoko a se retrouver à propos na que aza ezaki erreur technique ce qu'on nani azoko samuninga parce que ndeko Jean Goubala lobi que nzembo robima na ngwa leli minos botu kolanda ba propos na ye mais ezope sa pasi ndeko Jean Goubala za mutu moko aza mayele biso stoyebi asala ka musique mais c'est un intellectuel azwa ki position na ngambo la muka pour amona ki que eza pouvoir oyo tranquille et vandi parce que biso ne to gagner moko oboya zate to gagner ki na élection o azala ki sûr que pouvoir tranquille et vandi mais na marambo eleka ki suite ya marambo élection ya frauduleux eleka na Kinshasa ndeko abima ki député tout quand même abande ko sala ndeba eko invalider alobi yango très ouvert ndeko Pierre Kangou dende à corrompre cour constitutionnel pour bazongise na place on a sali ba PV à lokuta na pigeon o basi ba benga ki bo tiko la c'est pas la peine à bandela en tout cas mboka o te toke wapi tozo koma wapi tolo wana mingi te lelo tolo examiner ba preuve tangible tolo nda élément oyo ya papa Tshisekedi wa Mulumba o aloba qui affirma qu'il n'a peuple congolais par rapport à interview o asaki na concert na biso moko que lelo soki UDPS ça na pouvoir état de droit et kozala tandis que tozo mona ces derniers état de droit exacté ngona président Martin Fayulu aloba qui ces derniers on a vendu l'état de droit, l'état de droit a été vendu. Toboya ki ba misusu jusque là batatembazanga rata. En tout cas tout l'élément oyo parce que ça qui sire par rapport à idéologie naie oyo batunyo sona kinsa ça peut ba membre ya IDPS balbaki que c'est le même idéologie au moins nazo ya nango. Mais tout l'élément oyo to zonga sur na plateau to meka pe ko analyser to ba est-ce que ça la même idéologie à IDPS? Est-ce que eza idéologie à Kanambe? Est-ce que ça idéologie to bosana te en votre so image oyo population oyo souffrir mingi tozala ba élément constitutif ya mawaso ki to laxino bondima tezala batu o ba peya prix na ba vie na bango po lelo IDPS za na pouvoir ezana batu oyo bandima bazala ba demini bandima et que vie na bango za soki ndenge ni poka ka IDPS za na pouvoir to opposition po état de droit ezonga en tout cas pesi pasi komona état de droit ba teki yango pona ko batela muto aza crime criminel ya makasi asali crime contre l'humanité abatabi na sima batu moko quelconque mais le abimi na poisa ben bazo batela en tout cas tout là à propos ya fait Etienne Tshisekedi bongo toujours na plateau pour na kosala analyse na biso. Si jamais l'UDPS devient à la tête du pays, vous croyez que vous allez changer quelque chose au pays? Parce qu'aujourd'hui, le pays se trouve dans un état, je dirais, catastrophique. Est-ce que vous croyez que vous, l'UDPS, vous allez quand même changer l'état du pays? Mais on changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ça sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays de l'ensemble de notre peuple.
dans la liberté, dans la justice. Il n'y aura pas de discrimination. Déjà, par ce fait-là, c'est déjà un grand changement. Parce que le pays n'est pas construit par un gouvernement, c'est par l'ensemble de la population. Et la population ne peut pas participer à gérer quand il y a un État autoritaire, comme celui que nous avons, un État qu'on dirige avec la baïonnette. Donc, par conséquent, le changement se fera par le fait que l'IDPS dirigera, mettra sur pied un État de droit. Et cela, c'est déjà un grand changement. Voilà, merci. Nina la kakimno lelo tozoka belema to redie belema pona ko bimisa bo solo na makambo zo simate na Kinshasa bolandi bino moko papa Etienne Tshisekedi wa mulu ba propos na ye. Alobaki na yango bazo luka bazo landela pe bazana kati ya constitution. Mais lelo constitution eza wapi tant bazo invalider de ba membre ya opposition to ba membre ya la muka po ba constituer FCC na FCC po ba modifier constitution bazo Kabila ba tchaye lokola président kuna na Sénat pomboka ekomandenge nini poto sala nini en tout cas epesi pasi en tout cas to ba ki biso to wela te pouvoir eza biso to kena on malembe tina suka état d'esprit mais kuna déjà je vous informe comme koinda en tout cas ndeko Lucien Boussa déjà abimisi yango polele na biso ya bato nyonso que par rapport à bakor na bango basignaki nde bango ndeko je rappelle ndeko Lucien Boussa za membre effectif ya FCC mais le quoi za petite base petite cellule nde ba invalider ba membre ya plateforme na eto ya parti politique na et puis si participer kanda yemoko de sa propre bouche a avoué que en tout cas ndeko Félix par rapport à bakor na bango azali corrompu nango esali que ba éliminer batuna tous éléments o poza la te que mama metaloba trop tous éléments o ebongo tozonga lelo ezaka suite des éléments toute suite de fait par rapport à marambo ezoleka to eba vraiment éclairage à qu'est-ce qui se passe et tokozwa en tout cas conclusion na suka ya analyse to ya émission na biso moko lelo c'est parti. Les changements, c'est maintenant. Yami Balé, député Nabiso ya Kanyama, honorable Georges, ancien ministre de l'Agriculture. Na Kanyama, toi qui as 2 sièges. Code de Bimi, 2e. Récomptage à voix et salamité. Ce que ça, la maca, comment tous à la surprise que Motakoyaki vous proclamer? Comment expliquer ça? Pour saluer le comptage des voix T. Au commissi Moutouana, 2e, comment? Courrier Morayebi, courte Baji, Bayebi alors Basalaki. Voilà. 3e cas. Il y a Zongo. Zongo est un siège moko. Député na Code Abimaki premier. 2254 voix. Bafundi était. Bafundi était. Bon, et bandi boni bafundi yote. Balongola yo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les hommes à policiers, les hommes à juge. Voilà. Donc, la Kaya Zongo. Ma PC siège dans le regroupement Oyozu Seite. Regroupement ya Olengakoi, Rasop et Zui Seite. Ndengenini juge appelle ça regroupement Zui Seite na Sini, appelle ça essaye. Yami Balé, Zongo. Ndengenini va proclamer Moutouazi 45 voix. 45 voix contre 2254. Honorable Sido.
Merci na ingénieur Aimé Kasaka pour na ba mo bandambo ba élément zo cancela biso za ba archive donc to bossa na kate rétroviseur place to utaka na place to kende to bombeli bino yango pona ko lakisa bino yango leo to bisengo na poisa bolanda pe bango moko ba combattant ya PPRD batika kikimia te po bango ba na boîte ba yebi information sur makamde le parce que na ba réunion ba etalela ka bango to yo kana mutu boy to ko sala boy bazangi malobate na micro ABC wan to landa bango et puis to zonga pona suite ya continuité émission na biso. Tshisekedi a gagné l'élection to PC a donné qu'à troisième. Tolembi bango, on va faire les deuxième. Voilà, merci. Et puis si n'a pas si, et puis si PSNgo, il y a la vérité. Félix Azaki troisième na course. En tout cas, source, on a le bien. En tout cas, PSI passe troisième. Et bon, Mutazaki premier, azongi les chèques, toko ki na bango malembe ti, toko zwa possession ya pouvoir na biso. En tout cas, bandeko, makambu ya boe, tolo bali susunini, ezo pesa passe. Ezo pesa passe, tant que tozo belela, na micro ya ABC One, bino bozana bozo yoka partout ailleurs, mais solution ezo pesa mate. Moi, mascarade à mouké kaka président Félix Tshisekedi Bengi, président cour constitutionnel pour natina koloba. Bon ezali bozi pa biso bilamba ki la procès public pour natina été kozongi ça ba invalider wana nyonso. Ce qui est erreur technique. To kende pe na malembe ti mouké tant china ramba ozonga kuna na Sénat, a comme président Sénat, ti carte moi bimi yo bo comment non invalider parce que ozwa ki na yote source déjà bimi ke ozwa ki na yote na songa bino sumo mouké na sima. Les peu na utkoloba eza rétroviseur tout ça la rétrospective il y a des événements tout y a fait pour même son analyse moko ya bien affaire diamant otoloba qui nande ko la mère Mende oyo ndeko bazila loba ki que efsengeli asala 12 à 20 ans de prison bato baboya ki yango Jani Mambuda tiaki loboko likolo lelo suite ya likambo ya diamant ezate diamant kindaka kingakati na yango lelo je vous informe sur out ko prendre biso que lelo diamant wana ezwami na Dubai diamant wana ke ko bimela kuna en tout cas gouvernement on patiki bongo te grand merci na bino po bozaki wana toujours pour na ko veiller bakangi yango ba ekomi likambo état na état diamant wana côté comme à Dubaï jusqu'à ce que ba négociation ko sala entre état congolais na état o isa kuna na Dubaï zo tala makambo ba vente ya ba produit ya premier nécessité ya makasi lokwa ba diamant wana en tout cas coup de chapeau na musala kitoko en tout cas ba konza Dubaï ba zo sala ezaka ate parce que to bi na Kinshasa trafic ya makasi comment ko sala ma Kinshasa na boté kango ba kangi yango et puis 6 mois vrai bien na mito ya ba congolais to zonga suma muke pona koyeba communicateur ya la muka monsieur Moïse Katumbi a déposé qui coordonnateur ya la muka na kombo ya coordonnateur ya la muka na kombo ya Moïse Katumbi a déposé qui et bongo démission na ye puna na lisanga oya la muka et pese qui passi parce que tangu toza wana pona ko réunir ba force na biso potolonga ba msu ba rumika ko bendana de le départ na bisa ki bino que ba propose à ki teni pe tendance na ye mona ki que akokabwa na biso po kende ko luka ko sangana na bato bazana pouvoir pour s'enrichir mais lelo et puis si pas cité parce que biso dato e baki yango ke ndeko wana arobeta libanda tant arobeta libanda bongo et puis ça na biso pas si penate et puis ça na biso pena pas cité parce que tendance na esi monanaki na yango biso na lamuka batu bazo continuer koyaka je vous informe déjà tozo ki partenaire moko ya sika na émission koya tokozwa ta ko lobela e pena azala ki déjà agent renseignement na tanga mobutu ndeko wana azali peut attendre mais forte na la muka tokozana et toko mettre na e toko kena na lutte parce que abanda ko sa ba déclaration na e forte par rapport à makambozo ka gouvernement par rapport à ninge bazo batela bato ba commettre ba crime contre ba humanité le ko ba china rambo tandis que bakor ezalaka bongo te idéologie tant bananga liboso boyeba ke président Martin Fayulu azakana Félix Tshisekedi idéologie ezalaka bongo te tozoyeba na ute ko l'examiner vidéo moko ndenge Félix Tshisekedi azoloba ke
Vital Kamerhe asa nouveau venu na UDPS singela soit temps pour ayeba ndenge ni babina kame to comprendre te ndenge ndeko wana azwa pas esala libala soki ya ndenge ni bakora na yokobi na ndelo ba sa campagne na pouvoir pour ba ki ba Rwandais ba to pesa na confiance te yo tango pesa confiance na Rwandais yeba mukomisa olia yo po yo zambwate yoza mwana soso na mbwa yeba mbwa olio un jour epesa ekopesa biso raison na makambo yo tolobaka mikona mikola en tout cas na ela kino mwana analyse wana po epesa moi idée hein place to kende na place to kokoma en tout cas biso ko le mater en tout cas ba utiliser ba presse na bango de la place pour ba déstabiliser plateforme la muka par rapport ba propos na bango le quoi bango bazana ba moyen ba moyen ya mingi pe koleka en tout cas to fingi na biso mutute to lo makambo exact yebi que président Moïse Katumbi a ba moyen ebele obiso za na ngoti mais biso atana le pamba to ko mener toujours lutte pour natina ko luka vérité des urnes et mon en tout cas bande konanga partout ailleurs ndena bela atang to se sensibiliser comme un seul homme pour natina ko mema lutte oyo et mema biso na vérité en tout cas mutata tabanate parce que bato bakoya tant déjà vérité donc tu connais la vidéo on a bien mon Hollande ça a été qu'un la lobby ba vérité ba corps et bimi malgré ba ndi maraté toi na ba preuve te meto yebi ba corps ba si ba signer qui en wana ba ça la majorité na parlement pour atina ba siégeaka ba déstabiliser ba tunyo so ba on ba sa campagne na biso ba longa biso en tout cas bobo ma biso ne to lobaka to za ba société to za ba la ba cité ba sina mibali ba sala toujours mutu moko ba bengi mobali biso nyonso to ça la force moko to kenango liboso poto me ma lutte auto suka nango en tout cas tout ce qui est wapi bobomi démocratie bobomi mitema ba congolais a gouvernement pour parler ces bandaki banda lobby poto ke nango wapi le lo bazo informer biso que gouvernement e ko mana mi-juin en tout cas ko lieza passi bana kelasi ba otanga bien te mais bino bo renvoyer gouvernement tina mi-juin ata bino ko mbande kunanga est-ce que bana gouvernement bana sous peuple congolais tandis comme boko zo pela moto ya zatang no so va et vient kinga kati anniversaire est-ce que zalaka ba pon ba sali ba pon oui ba sotu mouton eza mabete bande kunangai po ezala ko luka e punishment ya mboka mais à quelles conditions bana mboka ba okene misala bana mboka ba okene misala ba futa ba 5000 o ezali mbongo batika na bandako na po bali ya mboka eza pasi bazozonga makolo vimbi okene musana tongo ba peso mise en pied parce que ina reta bande où va les bons où va Kinshasa ezo pesa passe en tout cas ba corona to boy libala cash FCC to boy ndeko Félix Tshisekedi zonga na nzela parce que soko zongi teza yo ndeko mi mama mon pepeza makasi bazuluka ba chao songi ba simso tous fongola misu car na bela toujours l'air est grave so fongola misu te papa lobaki le peuple d'abord le peuple zo telema le peuple zo boya makambo yo solinga ko yokate etali biso kwa maboko mais biso tout ça na pour natina ko belela ko luka vérité des urnes et monana pamba te biso to bi président ça c'est bon le moko mais ce président Martin Fayulu m'a dit Oazawana. En tout cas, je vous informe, un coup de chapeau à notre président parce que Akita qui c'est dimanche na commune yanga ba commune de la place où ba tupena ba tcharango pena kate mais président Martin Fayulu Akita qui na ngaba avec impact danger malgré ba vidéo ezate parce que c'est surprise to kamo ko mona président Martin Fayulu Akiti wana ko sensibiliser population et puis ça qui vrai bien en tout cas ndeko papa na biso Jean Goubal to ko zoina mikolo ya na antenne ya ABC1 pour na interview moko spécial pour Nabino. En tout cas, le bac le maté, alors que koloba kango partout ailleurs. Pierre Kangou na tcheba mbon naye $100,000 pour avoir place naye et 5,000 place naye et zong. En tout cas, bande ko balani nabiso. Plaisir à tous à Osel Amino Musala. Merci Namino Sobenga qui pour na fi oyo azika ki lokona liboko par rapport ya marche salamaki. Amicolo eleki malgré tout le numéro n'a été mais tout ça là toujours effort pour na couper ça nous contacter bande comme sous partout ailleurs ba yeba ki sangwana peut-être beaucoup de numéro na parce que tobo ina biso ko zo monga ba tupotolia tout ça na sous sûreté ya couper ça bon wana bo continue toujours dans ma recherche beaucoup zo solution quant à moi merci encore une fois le plus à ma patronne à maman Chantal Ayao na ba soutien ayo ka mo na ya bukana ki mo le mo isa ki mo vrai bien na bo sanité papa Sami Mboui hein pour na ba soutien na yo na bo santé Blaise Takala na bo sanité
baza ebele kotanga tanga bino mingi bamsu bazoboye ba source mais na kotanga bino pour musala malamu fo emona na miso batinyoso. Grand merci à mon ingénieur Aimé Kasaka pour na bilili kitoko pour na analyse ya bien ezo parvenir na banda kuna bino. Grand merci à mon cordon Jimmy Boyembe toujours wana présent pour na tina kosela musala kitoko so bozo mona toujours insiste fond ya simba oyo toujours moko to sala kango na studio na biso moko to lingaka incrustation juste parce que boyebika makambo ndezalaka makambo tolobaka ezaka tellement sensible o bakokanga biso nango na nzela ba basala kango oui batomaka victime na yango mais biso toza déjà cible ndena uteko bisabino na bukanaki po balandaki ngai bakoisaki moto na bukanaki na libande ezopesa penza propre tende yango to soit place moko ya bien o Aimé Kasaka bongisa pour na biso yango to sala rabino ba analyse kitoko. Grand merci na biso surtout abonnez-vous massivement et que ça la bien na bela ka toujours état d'esprit ezala pour la muka eza état d'esprit to bela to tikate vérité désir na il faut et monana en tout cas china botika mambo sala po to timelio na analyse alelo en tout cas to si ba conclusion o ezala ba corona to limité o la tsamuninga bea pour muninga za la fautive yo za malamu to boy yango. Quant à moi, vraiment, votre humble servante, Nakom Nasuka, je vous dis bye bye. On se retrouve au prochain numéro. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.